ba kisi ba chelinga ba sapatu nde na bandi ko tambola na bakana na ko tangisa bato ata 50 bana basi bana mibali soki baye na tangisi bango bayebi ko tonga bako sale pa nanga basalaka 3 mois 4e mois bayebi déjà ko tonga coupe sans patron bazo tonga bazo kata na sala ka ba mapapo na somba kalipapa la gomme na sombi ba perle na sombi ba singa bon na bandi ko nango ndenge na sali boye bon na changer ngo forme bon na teka kango mais makoki eza ebele te na somba ka to mama papa ya mike na ko sala ngo ebele na fongoli ata maison na tcheba mapapo. Ma tête vaut plus que mes jambes. Mutuna ngai sala kama kasi na sala kama misale belé na kota bakoti sanga na formation na Kasai bato ministère ya santé bayai ko kabola ba fauteuil roulant. Nako fongola vélo fauteuil roulant ngamoko na fongoli après na montango. Ah mais ça m'a aidé, mais chez nous on néglige toujours des personnes pareilles. Pourquoi? Ah, pour ça soutien. Ceux qui ont un procès qui est au travail en collaboration avec Bernadette. Hein? Bien ma Sylvie. On va travailler en collaboration. Mais non, ma Bernadette, c'est quelque chose, mais on travaille en collaboration. Bongo, dans sa partenariat, je peux dire gagnant-gagnant. C'est ça, ça se fait aussi. Alors ça, ma papa, oyo, bien ça se fait. Bon, conseil on a coupé sa bande kunangai. Bao baebi misala ya maboko. Hein? Baluka moyen ya kosalela misala na bango mais ba mususu batanga bazwaka bandika na misala te bon ba opérateur économique ba député ba sénateur batala likambo abandika pe tozana bandika pe belé batanga mais bazwaka bango na misala te bakoloba o akende kosala na akosala musala nini kasivie na natonya wana posa bolingo Bamelike balobinga noto betatu na planète Vénus Mars et Jupiter Ousmane bama baba tata bama bande ko bana mikolo pe baleki boy baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobuka na te boya ebele nganja na sina s'abonner boya ebele bobuka na te to sengi bato ba s'abonner ya mingi na Bon, c'est vraiment ébélé. Il y a une mission parlons des handicapés. Parlons des handicapés, et ça émission Oyo. Tu le verras handicapé, tu le verras œuvre na bango. On va salaka, banda kuna bango et ne va bimaka façon de respecter la façon de vivre. Na mabote na bango. Alors toujours comme votre émission, tu le handicapé. Ah ouais, tout ça toujours découverte c'est handicapé. Ndenge to mona. Tu vas sortir de baser belé mais de tout pas moment na biso à se présenter tout le monde a musanya sala ka peut obeta histoire ya vie naie et puis ndenge comment on ça oyo ça vraiment tout ça qui est fort ya kolukaye parce que tu aurais le sonné qui est atongaka asaka bablo ko ba œuvre belé vraiment mais az handicapé alors beka fond la caméra naie et puis tout le monde maman na biso tout ça ah ouais. Bonjour maman. Bonjour papa. Bonne santé. Santé na eza bien. Tu place à musala au place à musala na ngana salela. Ce qu'on se présenter comme nani? Comme nangai Bernadette Chio. Bernadette. Moi je place à musala malgré tout empêché. Mais toutefois biso émission de cette mission handicapé je pense bien très bien. Tout que le son na yo ya ma Bernadette, si ma Bernadette c'est pas handicapé déjà tout à cause qui handicapé qui moko histoire no moké ya moi vie na yo. Na bota handicapé bon na bandaki déjà kotambola à l'âge de 6 ans. Siko na ko kwea na se bon problème ya polio. Siko na vanda na se ko banda 6 ans ti baboti nanga batungani ba miminga to na Kinshasa 2 fois
toke na Bibanga côté ya Mweka bon bapesi nga bakisi bacheli nga ba sapatu nde na bandi kotambola na bakane na bandi kotambola na bakane après 12 ans sikoyo bapara na nga bazaki kotika ngai te bazali koloba mama na nga akende na classe kovandaka libanda te kende na classe bon oza lokola bana na nga nyonso surtout papa oza lokola bana nyonso kende ka na classe nazokende nazokoya na nzela alobi mama telema kende kaka ti natanga musala na nga kotonga batangisa nga nazwa diplôme ya 6 ans coupe écoutier bon nde na banda na kotonga sikoyo natangisaka nazalaki na ekole na Kasai konteni ya bitumba ya kamwina nsapo biloko wana etikala tokima toya boye bon nde na bandi lisusu muke natangisaka na formaka coupe sans patron soki mutu asali mikolo ebele akosalaka 4 mois ayebi kotonga ayebi mpe kokata bien mais tala kaka makoki na minito eza te biso bato tokimaki bitumba toye kose réfugié epa bandeko na biso bandikape na centre ya Funa CAP na kuna na Kasai ozalaki na centre oyo ya yo moko centre na nga moko zabe bato belé donc c'est-à-dire ozalaki quoi patron de l'institution moko ya yo moko nazalaki na association na ngai école natongaki école na kati ya lupango na biso tisiko ezali mais lokola nga mokolo eloko naza te bon ba élève bayaka ya muke kofuta pe passe banda okendaka mpe kuna te mikolo nakei te konteni ya mbongo ya transport naza nango te bon ndenge okomaki handicapé na âge après 12 ans je sais pas si babota babaka kyote est-ce que la famille peut bandeko bazaki ba valide ba mpe kolinga ba considérer vraiment la famille lokola bamonaki baboti na batiaki ka ebele pa na ngai biso babota biso ebele mama na biso abota biso 12 mais soki mukolo a rentrée scolaire ngai nakenda classe soki nakei semaine ekolanda papa na biso akozwa malette na ye cartable tokei afuteli nga mbongo pour toute l'année siko bandeko mosusu bayokaka kanda bayokaka susi obolinga kaka ye akosalela bino nini na famille me nga mutu nakunda papa na biso ai na vanda na loba nzambe na ngai sunga ngai papa lokola akomi mokolo boye ata soki akufi nakunda papa na ngai so ndenge o maka bandeko ba négliger oza défaut oza ba difficulté autant mais bandeko pas soutenir ba décourager mais so ndenge moi personnellement esalaka nga pasi makasi mais lokola tokota ba formation bon nazwaka motema makasi balobaka ba bêtise ebele mais nalandaka te natalelaka nzambe yende mutu akeli biso nyonso bon soki natie makambo wana na motema nakomisalela ata mabe mais nalandaka yango te mpo nayebi mosala na nga maboko ozomona ni biloko nini mibale souvenir mibale ozala nango oyo ogarda vraiment na vie na yobi ke ata naza handicapé mais basouvenir moko oyo encourageaka nga na vie na nga na famille na bino mpe na papa nde bazala nga basoutenir yo souvenir mane okanga mpo na papa na mama basoutenir yo depuis ozalaka handicapé ti lelo oyo ogarda ti lelo obaki kobosana te nazotonga nayebi mosala na nga maboko batangisa ngai nayebi kotonga nakomi kotangisa pe bato mosusu nakotangisa bato ata 50 bana basi bana mibali soki baye natangisi bango bayebi kotonga bakosala epa na nga basalaka 3 mois 4e mois bayebi déjà kotonga coupe sans patron bazotonga bazokata ça dure combien de temps na mosala na otonga mama na banda yango depuis kala depuis 2008 depuis ma papa c'est-à-dire aux appels blos nasalaka ba mapapo nasombaka lipapa la gomme nasombi ba perle nasombi ba singa bon nabandi ko nango ndenge nasali boye bon na change yango forme bon natekaka yango mais makoki eza ebele te nasombaka tuma mapapa ya mike soki nazwi possibilité nazwi possibilité ya mois ebele
nakosala yango ebele nafungoli ata maison natie bamapapa osalaka bamapapa oyo to na basaki to lataka mpe basaki bilamba ou comment nasalaka basaki nakokoma nkombo na yo tosalaka mpe batableau tosalelaka baministre badepute bon par exemple nasaleli ministre ya média Modeste Mutinga nazosala na silicité nakomi excellence Modeste Mutinga soki esili na wendo kopesa ye vraiment toza awa na mabiso Bernadette vraiment toko découvrir asaka azaba talent ebele après ba talent ebele oyo asaka misala na ye netoyoki asaka basake asaka mapapa oyo aza couturière c'est-à-dire que atongaka mpe bilamba bino batapoto mibolinga botuna tuna question wana kaza be handicapé pasaka pe musala pe kotonga eza handicapé akosala pe loko moi miso ya bato tatoka no réponse à maman de Bernadette bino tuna question ba handicapé eza ba handicapé pe yo sa pe loko kola yobwe est-ce que handicapé ba question ya ko mantoy wana ce que d'ailleurs moko lo baka nini toko so bango nini bon pona ngai nazoloba ma tête vaut plus que mes jambes mutu na ngai esalaka makasi nasalaka misala ebele bakotisanga na formation na Kasai bato ya ministère ya santé bayaki kokabola bafauteuil roulant nakofongola velo oyo fauteuil roulant ngai moko nafongoli après na montango mpo nakota na formation nango bon natongaka babubu ya propre oyo bazotonga mikolo oyo nazotonga bachemise nazotonga barobe bon porte-clés nasalaka babiloko ebele mais na minute makoki nde eza te est-ce que vous avez un télémonte pe na Kasai vous avez na moi maison na yo ma établissement ou cette formation depuis que ça est-ce que vous avez une place référence moko oyo tongaka to atelier na yo place vous ana botongaka nazaka ka wana limité funa na centre ya CAP tesika nazali pour machine lokola emonani moko soki nazwi mibale misatu ata 10 nakozwa baélève na banda kotangisa bango mais na minute o possibilité ezokoka te bozaka vraiment ebele akolanda émission parlons des handicapés eza émission oyo tobami bahandicapé biso na beka tomoso baporte-parole bahandicapé partout que toujours na beka triple option azanga te toujours pendant que la Sabino vie handicapée et Zarandengeni. Vie handicapée et différent, il y a vie valide. On ne sait pas. On se pose toutes les questions. À chaque moment, autant de personnes posent la question. Est-ce que la vie handicapée, est-ce qu'un handicapé aussi peut faire des choses qu'un invalide à Salaka? On ne sait pas toujours. Mais moi, je vous dis et je vous réponds, je dis que oui, c'est possible. Et ils font ça aussi. Parce que maman Zosala, tout le monde a invalide à ton raconte ça et le côté. Surtout les questions, ça est bongo. Mais c'est-à-dire que maman a talent. Azana ba créativité wana biko créer biloko ko ça biloko belé ba tableau to ba tableau wana je peux dire il faut qu'il y a académie des beaux-arts mais tout ça dans un mutu wana yezo sango donc comment mutu tu vois mais toutefois surtout dans sa émission oh pour vous montrer que bazar ba don est belé ba qualité est belé mais il y a pas de possibilité. C'est ça, c'est le problème. Parce que chez nous, c'est Kinshasa, c'est très difficile qu'il n'y ait pas de soutien. Il y a un gouvernement, c'est très difficile. Or, tous les soutiens sont quand même Libanda, ONG, Asbel, Nini. Il y a un moment que Sylvie, Luque, handicapé, a une initiative, il a créé chaîne, c'est pas pour rien. Ils ont une initiative, ils ont porté handicapé au cœur, c'est pas pour rien. Ils ont une initiative que Asbel, c'est pas pour rien. Juste pour valoriser les handicapés, qui vous montre que les handicapés sont capables de tout. Et c'est quant à vous maintenant de voir ni beaucoup de handicapés. Mais ben d'être ça tu le awa. Alors ça me sert na yawa. Nazabwe azan atelier té. C'est-à-dire quand ça ezalaki kuna kama na sape yaki akimaki naye et yaki qui ça awa. C'est ça y awa se retrouver place azali awa. Azan atelier té. Alors que place oko louer le lo atelier naye ya débrouiller kapona bana bana. Azan a lié fixité, a possibilité té, azan a poste ko former ba sous. C'est-à-dire azan handicapé mais il peut même former des valides. C'est-à-dire que c'est une réelle possibilité. Quand on fait ça, nous ne sommes pas des mendiants. Hein? Chez nous, nous ne sommes pas des mendiants. Juste qu'on vous montre des choses. Alors, maman, toi, avancement, Osaka, ma papa, Osaka, Basaki. Est-ce déjà payé? Il y déjà que on se retrouve payé bloc au Salak. Bon, Banda Toya, on a se retrouvé. Bon, on a Libaya.
awa na centre bafutaka mabaya moins cher bakofutanga 10 000 10 000 wana sombi doublure na sombi thermocolant bambongo ekotikala muke na okabola na sombeli bana ata kopo ya loso mususu wana na sombi baperle oyo bon soki natongi par exemple natongi 3 mabaya ou bien 4 na sombi lipapa ata 4 paires ata 5 paires na sali po makoki eza te soki ke makoki ezalaka ebele nalinga natonga yango ebele nazalaka mpe makasi ya kotonga yango nakotanisa tongo natongi butu na tongo bomoi nabimisi yango ebele me na minute oyo makoki eza te tekamana papa yango awa ya Kinshasa basombaka yango Nicole Maboko Bank na Pession Bote place ali Nicole Maboko Bank maman Alice de na Pession Bote na à partir Hollande et Nicole Maboko Bank à partir Suisse na Pession Bote makasi et maman Téton papa ça na Pession Bote maman j'ai tout mon papa André Pession maman j'ai tout Kinsala na Pession Bote makasi maman Blani Machanga na Pession Bote makasi vraiment place aux ali donc vous voyez que totalement papa Oyo c'est très bien. Et elle n'est pas normal. Elle doit bien assumer bata avec Kinshasa. Elle n'est pas normal. Mais il faut mettre Jésus des choses. C'est comme si créer un monde de façon que vous avez idée. Vous voyez, nous sommes des Africains. Les Africains, ça va dans les belés. Vous voyez, je pense bien. Les Africains, ça va dans les belés. Mais juste que nous avons revalorisé. Nani, là-bas le blanc va faire ça. Même si on a certainement leur mouqué, on doit encadrer quelque part. Ah mais ça m'a aidé, mais chez nous on néglige toujours de personnes pareilles. Pourquoi? Ah, pour ça soutien. Ceux qui ont un procès qui est au travail en collaboration avec Bernadette. Hein? Bien ma Sylvie. On va travailler en collaboration. Mais non, ma Bernadette, c'est quelque chose, mais on travaille en collaboration. Il y a un bongo, dans sa partenariat, je peux dire gagnant-gagnant. C'est ça, ça se fait aussi. Alors ça, ma papa, oyo, bien, à poto kuna yo teki, ça se fait. Asaka biloka kitoko mais juste que place aza awa avec na temps ya guerre akima bitumba oto bezali na kasai kama na sap ndé avec ba matériel belité parce que mayele wana na kuna kasai ndé na Kinshasa awa so pas ça biso pe ba tsuba ye bango tu as misango ndenge ni yeso possibilité ezalité aza beso handicapé c'est-à-dire bundane malem ya oso ça no be mission biso handicapé oyo bande so bo nga motema te Ming bazawana dépensé sous $500 ba champagne non mais là ba 300 bimisani a kene na boîte ma melina ye mais ndeko nga soka da 300 continuer ta handicapé ata $50 ata $100 ata €10 €20 merci na ye ezabedi sopo na yo je pense bien pour moi ba monsieur ko ta mine kata chine maman Sylvie tout à la carte mais toi tu sais quelque part et ça l'a bien et puis ça encouragement vraiment et bon agir vraiment que à travers ma Sylvie maman Sylvie facilement il va nous appeler et puis quand il va nous appeler là toi après on va imaginer yo c'est maman ça va donc automatiquement ma papa bilamba tu place ça comme ça na ba ça que zali biloko belé on nous échantillon pour la semaine échantillon pour la savoir le quoi là maman ça va donc belé pour ça quelque chose vraiment sur telle émission au place aux Zala en Allemagne en Suisse en Paris en Angleterre, aux États-Unis, soit telle émission, soit agir vraiment, soit réagir vraiment, et ça a besoin malade. Ça a besoin malade vraiment. Maman Sylvie, je pense que l'émission, le rappelle un go. Oui, ça va te donner, maman, surtout il y a WhatsApp, ou sur bango, que tu as, maman, alors soutien, que me doit soutenir vraiment pour na eloko. Alors maman, toi, c'est toujours une émission à Bisso, une triple option, toi, c'est une émission à Bisso. Pardon. Maman, vous avez bana awa to papa tikana kasa kuna ngo debuyaka na yo ou comment? Nazana bana nanga bazali awa. Batikalaka na yaki nga moko. Siko na debria on a vu moi quelque chose na tindeli bango bakoti na mutuka. Baeti bakomi Kikwit. Bon na debria lisusu na tindeli bango mbongo à partir ya Kikwit bakoti na Transco bayao. Papa, atikala kuna. Ya bwana yako ya kama kuna. Omoni bana basi bakoli so mutu akoti na monde ya lotoko. Komela ba gene bonga na handicapé. Nazala na mutu moko abanda kusunga ngai. Siko yo za mobali handicapé obanda komela masanga na niveau ya mabende na atikala kuna. Ni maman au col de Evre au Salaka et pas la bateau de Baza Poto Balanda ko Evre ni au col de Evre au Salaka. Bato poto zamba simba ka mitema na bango. Bamoni
pasi ya moninga moninga za na mayele ebele na mutu nazoloba nazorepete ma tête vaut plus que mes jambes makolo eza na problème te mais mutu esalaka makasi mais possibilité nde eza te makoki nde eza te bon soki possibilité ezalaka kene atelier emonani bamachine emonani mapapa tosombi ata 2 j 3 4 bon tokoengage bato mosusu toengage mpe bandikape tolakisi bango mosala bon nyonso wana ezodiminue mendicité en plus tozocontribue na développement ya Congo ozomona omoni bon biloko tozosala oyo tokolobaka na bato apoto te awa mama Denise Nyakero azali Félix Tshisekedi azali soki amoni biso ayoki asunga kaka c'est bien aux rencontres ne ba bandikape ndako senga na victoire à chaque fois pe pas sepela ngo bongo na sepela te bayebi balobaka na nga o ozalaka lolendo mais nayebi musala natika musala na nga nakende kosenga na victoire ezalaka te ole ya kende kokota moi ou bien ya kotambola makolo ou bien ozana kamwa quelque chose moto bafutaka 1000 francs oti victoire soki ba moni handicapé otuni moto balobi 2000 francs obligatoirement il faut na futa na kende kuna na telemiti na pokwa na zui ata 5000 mais soki na vandi na machine na ngai nzamba mukolo nzamba sungaka na kozo ata 20000 na kozo ata 15000 na sombeli bana biloko akolia na futeli bango classe uzomona conseil ne kopesa bango bande ko nope msoso wana bazape msale maboko na bombe banika commandicité na victoire na maison ba wana je peux dire conseil ne kopesa bango bon conseil unga na kopesa bande kuna ngai bao bayebi misala ya maboko baluka moyen ya kosalela misala na bango mais ba mususu batanga bazwaka bandikape na misala te bon ba opérateur économique ba député ba sénateur batala likambo ya bandikape tozana bandikape bele batanga mais bazwaka bango na misala te bakoloba oyo akende kosala na akosala musala nini na bureau mais mitu nde esalaka toza na bango ebele awa na centre bandikape batanga soki bazwi misala makambo ya mendicité wana ekosila siko na bato soba négligé bino handicapé tu peux dire bato za bango environ na ba famille soba négligé handicapé quand on ko porter bato wana ba mépriser ba handicapé bato wana pona nga na mona ka bango na sekaka contenu ya ba formation obiso tokota ba formation ebele bon bayebi signification handicapé te yango wana bazo mépriser ba handicapé mais nzamba simba motema na bango handicapé aza mutu lokola batu nyonso handicapé azo raisonner plus que à cause raisonner plus mutu mususu à cause la valide azo tambula boy mais aza na maturité te aza handicapé ozomona mutu abungo aza handicapé ngai lokola naza handicapé bo nazo raisonner naza valide ozomona nzamba simba ka mitema na bango ba considérer biso ba handicapé lokola batu nyonso lokola bango tozala de même ata président de la république a lobby tozala 50-50 ba valide 50 biso ba handicapé pe 50 zamba sima mitema na bango soki ba moni handicapé ba lobby moni lokola ndeku na bango aza lokola ngai malgré azo handicap batika ko saboter ba handicapé batika ba mususu ba finga ka toyoka kame to sala ke loko te zamba simba ka mitema na bango babanda considérer biso vraiment nzamba simba mitema batu nyo surtout oyo ba négligé ba handicapé oyo surtout oyo ba kama ba handicapé oyo surtout oyo ba prise ba handicapé ba handicapé na valeur te bazali ebele awa Kinshasa mandenge mutu ko finga handicapé ok na mawa ako finga ta makolo kuna donc bien sûr bien insulte mo ka trop blessante alors c'est pour ça que ça m'appelle au même dans la famille ming ba handicapé pour négligé handicapé te mutu surtout elle va belon quoi là ma triple option mutu c'est un handicap c'est même moi dans un cas zango bien être sur mon hôtel même je sais que les gens quelque part c'est nous tous un handicap même je peux pas ça tu es conscient que ça a quelque part me trouve ça me t'es sur le quoi et bien ça visible mais toi yo mo bien go mais la façon de parler là yo bien go déjà c'est ça alors c'est pour ça tout simplement que beaucoup courage ne ba handicapé ba ça battu to aussi quand biso to ko les apôtres handicapés au moins comme Sindoki
Tu vois? Quel est le d'autres handicapé c'est le contraire. Oh, bah quand tu sois c'est le contraire. Maman boza poto maman Anne Marie Banza à Paris. C'est-à-dire c'est ça des mamans au bas soutenir handicapé. Eh moi une mission handicapé a bengi bela ben maman Sylvie non. La personne handicapé c'est un lubu. C'est-à-dire moi déjà qui est handicapé capable. Même maman Bernadette capable de faire lubu. Ah c'est lubu. Au moins j'espère que maman Bernadette ça les lubu prochainement. Ouais, au bengi ma Sylvie, ah c'est lubu. C'est-à-dire que ça va donner belé. C'est que moi on va retenir que ça va donner belé. Oh azanango perdre parce qu'on partager d'abord tout surtout mais opportunité ma coquille et zaline d'été. Yango sengi na mutunyo surtout monter malade vous a banqueur yo sungaye salisaye. Ça va handicapé. Et ça va finir un petit toi finir un té. Non, a débrouiller naie. Mais quand débrouiller naie on binga kanela que un valide avec n'a que ton seulement pas handicapé au temps c'est là-bas n'a pas mutu mususu. Tu vois? Mais ça donne rien, peut-être à la main est collée quand même valide. Avec un modéliste, c'est quand même valide. Il y a d'autres personnes qui ont de la mettre tengami. Vous avez pour ça biloko oyo. Yaka. Hasard. Yaka. Vous avez la maman, vous avez pas lamba. Yaka. Tout découvrir le sur toi net. Toi dans l'esprit il y a découverte. Il y a un biso handicapé. Toi dans l'esprit ma casse. Bah dans et bien ma sur le bam soit ma yele. Quand même des travaux mon bureau. Mais juste que volonté. Il y a beaucoup de Congo Kinshasa au Mona. Volonté. Handicapé a besoin de la valeur na Kinshasa. Handicapé a zamutute. Ne dis pas moi que je sais pas moi. Je sais pas. Quand moi chaise oyo, il a été venu me koufi. Paye ma quel que soit les cas, paye ma wala, c'est-à-dire tu es une personne. Mais si vous respectez ni bon entrepreneur respecter. Pourquoi tu négliger? Pourquoi? Alors, tu ça surtout, tout ça moi effort, tout ça est effort de nous handicapé. Ça rappelle pas Moutounio surtout. Oui maman. Maman Marceline Poutou en France. A Sungara Pengaï, elle m'a na vandi boye, a Bengi na tinde 50 €. Maman Marceline Poutou, Zamba Batelae, Zamba papa allait so bisonyo soto sambelaka. Abattre la maman Marceline Poutou. Quoi sunganga fort. Maman Marceline Poutou. Maman Marceline Poutou te fait sur beauté, né maman Bernadette. Moni là pour la rater hein. Bien pour la rater. Maman Marceline toi son maman Bernadette. C'est l'autre qui maman Marceline Poutou, un peu sur beauté vraiment place aux alliés vraiment émission comme là je pense que au moins émission au maman Bernadette ça salue vraiment. Oui, message me soko lancer les alliés, il y a encouragement na osa pour na. Maman Marceline Poutou, azana ndekunanga papi. Nazo sepela na maman Marceline makasi ndenga sungaka ngai nzamba batela ye nzamba batela mama Marceline a continuer kosala bolamu nzambe pe akosalela ye. Vraiment merci maman Marceline pour tout. Personnellement naibité mais à travers ma Bernadette na comprendre que bolamu aussi la maman Bernadette ko lembango te. Continuer ko fortifier vraiment. Ah ba don ebelé, ah ba qualité ebelé vraiment. Que les boss bien tout pour les banga vraiment ça quelque chose ça bien. Pour me contacter, j'avais bien dit, pour me contacter, c'est très facile vraiment. Plus 243 82 45 45 579. Là, c'est mon numéro personnel. Il y a WhatsApp et Angwana. Facebook, c'est vraiment Rodrigue Bouzoutou BZ. Ouais, Facebook, c'est Rodrigue Bouzoutou BZ. Au moins, on a traché chemise à Pembe Bouyantia. Na, il y a le cola Kingo, na photo, vraiment, ils sont pour soutenir chroniqueur Nabino, le même handicapé, pour soutenir Rodrigue Bouzoutou, Moussa Salaka, vraiment, la cohésion était vraiment, encouragement, vraiment, je suis là permanent vraiment na ko sepela makasi maman noela manzambi vraiment un peu sur maman place aux ali maman Benetie maman noela manzambi asata mo lubu ba luba ouais vraiment so ba matamba ba nini wana to le matamba to le luba ba luba ouais vraiment luba luba ba repa wana et ça bien makasi vraiment na c'est makasi merci vraiment triple option pour la fidélité et pour l'encouragement et toujours ensemble vraiment tout de bon prochain numéro bye. Sylvie yaka mamaye Islera lobinga na yotobe tatu na planète Vénus CP Jupiter batata ba mama bandeko bobo sanate tout ça bon na site na biso sika na koboya Sylvie Mode TV officiel bo s'abonner ebele pour nga na koti déjà. Ngai déjà na koti na Sylvie Mode.
Vous s'abonnez ebele. Nakati Sylvie Mode TV. Bolondanga bien. Sylvie Mode TV. Ba oyo basana bosui. Ba oyo basana motema. Ba oyo balingaka bato. Oyo balingi de personnes vivant avec handicap. Mais TV na bango yango yo. TV na bango yango yo chez Sylvie Mode TV officiel. Merci beaucoup.